Tondo bandeko balandi ya émission tokanisa mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba manaka ye koya ko mabota mabino na tinasio yoko koluka kuzungisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwantango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo akoma kolia na fulu yango moindo bakoma kolatisa ye na basuvetoma ya tombola moindo ya lelo mobola ya yambo na mokili ye nzoka nde ye moto afandi na mabele tonda nkita ye moto azeko alimenter bamboka yonso talantina biso to kufanda lisusu liboso na bino po ya kosukuma po ya koningisa bandeko ye balali mpongi tokoliki ya masolo na biso to solola ki mbaleleki torobaki bilembo ya bonzambe kati ya bato nde torobaki tokokoba na kokabola to kosangisa kosombitinia makanisi ma biso Bonzambe emporté christianisme, bouddhisme, islam. Nzokando par définition, religion eze eloko yo et kangi bato to sangisi bato na être céleste. Biso ba religion yekoti pa ina biso et sangisi biso nanani. Tokoliki ya tango to sololaki masoleleki to talisaki koya ya yango christianisme base destruction 3491 ndenge tolobaki baptême ya Rwanzinganko déjà na 1492 domination à l'opposé pembe supériorité na bango et bandi ko s'imposer supériorité na bango bandi ko s'imposer 1506 bakoti na mosala na bango ya mabe lelo toze victime ya makambo ebele ya mabe biso baindo toze chosifié toze biloko partout na ba religion yonso mikolo miuti kolekawa bino bandeko ebele ya mikili ya poto botindelaki biso ba image ndenge nini ba pays ya Maghreb ezeko sala bandeko baindo o bazeko kenda koluka mikili ya poto na nzila ya Libye na nzila ya Maroc toze komona ba video na Liban ndenge nini bazeko boma basi ya baindo les États-Unis n'en parlent même pas par rapport à makambo yesalemaki na assassinat ya George Floyd tango mosusu soko loposo pemba considéraka baindo tango mosusu bangaki basala pe mbula mobimba sans que balalisa mutu ya moto moindo na se mete bouti kolanda lisusu moindo mosusu ba battre ye soko ba tirer ye 7 balles na mokongo sans défense à guerre mette simple kilote sogonani waneze ba bilembo wela kisaka que moindo tango perdre bonzambe ba komiko sakanela yo mosalo yo biso toze ko sala lelo ya koteya loposo moindo baye ya yambo bako combattre biso baye ya yambo bako combattre biso ba homme religieux baye ya mibale élite intellectuelle po soko bandeko balandi bozemi balé na bandeko intellectuel bako batala disre longola ye ah mon cher ozeko landa biloko aboy telelo vraiment landa ka bato aboy po nini
colonisateur alonaka misisa na ye apreparaka baye ya ye, c'est-à-dire lelo tozeko baba mindele ndombe bato ba miti aka veste cravate lopoto na monoko po ya ye sans l'homme blanc moyindo azenil sans l'homme blanc moyindo azé inutile mais tourner à la kakakala à la portée ya bisoté avec l'homme blanc moyindo azenani plus de 5 siècles moyindo azenani te yango message ya ne songianti la fumu kuzokia mzana panda na ngola bakobi bongo misala ya 1921 bayeyi koloba tozonga na bonzambe ya bankoko ya biso nalingi na pesa mwa pole tango toze koloba bonzambe ya bankoko ya biso nani wana nde koko nani wana nde koko bankoko toze ko qualifier toko benga bankoko par rapport ya ba génération temituna mandeko musuba zeko tuna tolobaka bonzambe ya mibangete ya bampakate bonzambe ya bankoko bokoki bozala na koko moko bazeko betelo ta musuma solo pa ya koko na bino azelelo na bomoi ndakisa alobi botale biso to alaka na leki na biso moko akufaka na 14 ans koko na bino wana akufaka na 14 ans soit ya belaka soit te batilaka eloko ndakisa koko na yo makufaka na mbula nini na 14 ans bongo mona 14 ans ko kiaza na koko te génération donc bolandaka biso na mwa bokebi yango tolobaka bolandaka biso sans tendance et sans parti pris toyeyi kopesa mayele pe bwanya na bandeko mwindo te mokete molaite mokusete kasi mayeze kobima Fumukimbangu na boloko tena boloko salaka makamushi tokoliki ya tolobaka yango Fumukimbangu ta molai oyo bateya te na liberté babandi koteya le 6 avril donc inspiration et outil le 5 avril le 6 avril kosekwisa nemwa kiatondo quel est le beti Moussala et Bandi le 6 avril le 12 octobre le 12 septembre Bolimbisi Bakangi Fumukimbangu botala temps bamboka yonso bamona Fumukimbangu ezala bazalaka na boloko basalaka ba apparition côté ya yonso Fumukimbangu ateya bazalaka na boloko basalaka ba apparition pour na côté Yamboto comme le 12 octobre 1951 basango bayaka na boloko Fumukimbangu atuna bango nalingi boyebisa ngai na batoto aliao mokolo na kokufa kozala ndenge nini nkufa nange kozala ndenge nini basango babeta monoko Fumukimbangu alobi justement po bozalaka bato ya lokuta beskro bozeko détenir bonzambe te na kokufa lobi na 15 heures sima yango nga 15 na kotika mosuni lelo balingi te toyeba bolamu sur identité na biso toyeba bolamu sur kozala na biso sur existence na biso soko lingolo ba bolamu moko ezala na l'église mobimbe telemao pour na bango mission objectif ko détruire ba coutume et balia ya coutume mais où vous avez vivre en Europe et c'est coutume mais coutume ils allaient les répéter coutume ils allaient les répéter
Okokamwa tango zeko ebisa moto tozongela bonzamba bankoko alobi bolingi bozongisa biso na tango nini na tango tolataka mataba na tango totambolaka makolongulu mais tango nini baindo batamboli makolongulu tango nini baindo batamboli bolumbu soki ze tango loposo pembe akomi ko constate ko incendie bamboka a depuis ya biso yenda tika baindo bolumbu loposo pembe ndatika baindo na pauvreté yozelelo mais bato basambelaka na elikia ya kozwa quelque chose bato mais ngana na lobi na bino bandeko balandi bosala expérience losambo ya bamu Yesu losambo ya ba christianisé soki zeka kolela te barapelaka kaka Nzambe o bayokanaki esalamaka te tata yolobaki na ino tomona te moyenge bani akelela tata yolobaki tokozala motu kasi mokila te rappel na Nzambe rappel na Nzambe tolobaki awo ba pasteur po ya bango s'il faut bazwa traitement baluka kesika ya traitement approprié ce que c'est pour ya mondimi jeûne et prière sans cesse bonzambe moko eyei et s'imposer fandi et tomboli ba bazalaki na se ba mputu ba bola tolobaki yango mbalele kiao ba commis supérieur nzoka bokomona que soko boyambi bonzambe ya bato ekokumbaka na culture ekokumbaka na bizaleli na bango botala bayebakei na islam yambonano pour pratiquer bonzambe yango il faut maîtriser quota ya arabe il faut maîtriser écriture ya arabe elateli eleli bizaleli et plus grave kombo fwe bongwana faut jouer kombo ya arabe mais lolenge moko donc na christianisme na islam bayei kaka na principe moko kombo ya mo Christ ezalaki obligatoire baptême ezalaki obligatoire bazali kotia bana sine ya croix na mbunzu na tango ya baptême ezalaki po nini bénédiction te kokanga bilembo na christianisme il faut jouer kombo ya mo Kristo bato basakanela bato vraiment kombo ya mo Kristo babongoli elobeli na yo babongoli elateli na yo bokomona que mais observer les dans l'église de sommeil oza komona kiboyindo eze nulle part tant mosona bato batongi baroba maputa basi oze komona bakabelo basi oze komona mwasi akomi artificiel po sala plaisir na nani na Nzambe oyo yaye kobetela maboko to po sala plaisir na maître na ye ngana pesaka exemple moko tango bato bazali kokola yambo beglize kota balabala yonso ba église ozalaki meneti lelo te bilembo ya baindo ebungaki me lokola baefasaki biso te tozalaki na bilembo ya mike oyo etikalaki motema mawa hospitalité ya baindo etikalaki balabala na balabala bamama ya balabala na balabala baza mabota bamapango ndenge kangameli wana soko mine soko mitano baze mabota mama oyo alambi akozwa elubu kenda kopesa mama na kingandi kuna na ngambo kenda kopesa mama na koko bafuidi kuna bilei kenda kopesa
pa maman na tata mwaila kenda ko biloko eze ko tambola bongo biloko ya kolia tolobaka yango ta mosoma bota mibale tindani ba pondu oyo alambaki pondu alobi kenda kopesa kuna pa mama nanga pondu oyo yepe kuna mama na nengwa nanga alambaki pondu ajongisi lisusu pondu epa ya mama na nengwa mvovi bongo bolingo bana baze ko sakana na lopango baze ko sakanela soko bilei ebeli mwana ya moto azete bana yonso bakosala cercle batibilia bana ya 12 ans 11 ans bayebaki na ino kosakana ensemble mwasi na mobali c'est vrai mon kileki ya kobeba mais tolobi mwa bilembo oyo tango l'église de sommeil yeye donc catholique akelaki yango sika wapo amonaki te ndenge nini exterminé te hospitalité ya baindo l'église catholique amonaki ndenge nini te arrivé ko boma complètement totalement ezaleli ya baindo eze kotikala yango bakelaki sika wa babandi na ba groupe de renouveau un peu plus tard yango wana ekomi ba église de sommeil batelemeli nini coutume bayei na formule nini kokanga bandoki bandeko na nga nayebi te nga na mitunaka po nini ata moyindo aze na mikili ya poto aze kaka inconscient barobaka soko kei na mboka ya bato baze ko bina lokolo moko yo pe bina lokolo moko mais ndenge nini bino boke na mikili ya poto bana mindele baka bandoki te bana mindele bakimaka bafandaka na bawena basi ya mesa ya bawenze te mais même moto afandaka na Europe soko akeye pa ya pasteur ngana yebi awa mabota mosusu ezongisa bana awa na Kinshasa na bilamba ya mai abotaka awa akemi que le mobile akei atikaka mwasi na zemi mwasi atikali pa ya baparent na ye un moment donné mwasi akei le tomba bunda bana balanda mwana landi pasteur moko akanga mwana wana ndoki mwana wana zaki kobima makila na zolo so bopusani pene ya hiver lelo na solina ndeko moka za koyebisanga ezalaka nango médecin a comprenaki auti na climat mosusu aza fragile bakanga mwana wana ndoki na ba pasteur oyo bokoma kobenga badadi bakoyaka yaka na bandako na bino kosala soi-disant balo sambo barufula mwana wana bango mo basalela ekoli non bozo kenda vacances moko na tantini kingani nzoka tantini wana azako zonga azako ya vacances lakini yende poatika ye mwana wana azaki mwana ya mokolo te metango bakomi na aéroport anjila tunya bi donc tantini yeki ndepo ya kozongisa ngai na Kinshasa tantini wana okisikawa charge mokumba bapesaki bandeko balandi totala bilembo sans christianisme sans ba église sans ba religion importée Moïndo a réussi à la peinture Moïndo a réussi à tonga ba pyramide Moïndo a réussi à sala ba câble na ye ya cuivre Moïndo a réussi kotonga bamboka na ye avec christianisme Moïndo lelo osilisa na inukino osilisa na campus esoko na ista osilisa na babiloko privé
ozeka ke sa esakanelo esalelo. Lelo au fur et à mesure bato baza ko matisa niveau ya kosambela ndenge mabe eze kokola na mitema ya bato. Valeur ya mwasi esila. Mwasi akoma na ebite na 222% il y a inconscience. C'est-à-dire mwasi a se gêner pour ateka malala, à se gêner pour tambusa sokombala na motu to bitabe to makemba. Impossible. Soni. Mais moi si wana se gêner te pour banda komite kate kanzoto akoma punda telema na kwe moko abanda kotuna bato papa o mata punda te ayoki soni te a se déshabillaka liboso yaba étranger yaba inconnu moto bokutani kaka sika watolo balelo te moto bokutani kaka sika mama passage combien $5 te ngana na 3 3 te lo baso wa ina 4 na 15 yaka kaka na sungayo ekomi mosala au fur et à mesure bato bazé ko sambela makasi tokomi lelo na combien de phaseurs ba pasteur ba mona kindoki mais ba ebi kolongola te bango bakanga ka kindoki bwaka mwana na balabala nzoka eze motambu tolobaki bato wana bazé ba continuateur ya œuvre ya colonisateur balandelaka bayebi ba prophétie bayebi tamboleli ya mokili kolandela circuit solaire lelo ne lekotokomi milimo oyo ekendaka milimo bango babomaka ba assassinaka yango milimo ezeko botama et lokola babomaka bango na bileko wana eleko oyo bango bakosala vengeance yango bana baza mayele surtout bazeko botama en Afrique même pe na mikili ya poto motambu oya mikili ya poto lokwa eze pene na bango na contre na bango basé na facilité à détruire bilembo wana et la majorité ya mabota kuna mikili ya poto boyebi bana boze kubota basé na ba problème egi soit ya koloba soit ya turbulence soit ya mayele kokokate basé na ba problème ya misu basé na ba problème ya mino tala makambo mike bayindo to akapenza na problème ya miso te surtout na bomwana bayindo to zaka na problème ya mino te eze système na kubanga génération wana ya vengeance génération wana ya renaissance ya boyindo kuna bazeko détruire au wasika wa bakeli et pas y vaccin répété et pas y bana wana bazang orientation batia bango libanda l'état congolais l'état africain ba dirigeant na biso bokendaka mikili ya poto mbalombala bokola kuna boviva kuna boyebi kuna mais ngana ebité pona ko recadrer biloko mosusu yango torobaka kozanga fomo kimbangu ezeko demeurer na état d'inconscience mais ndenge nini moto akokia mona te ndenge biso bande ko ndombele tozeko mona bo lelo ba dirigeant ya Afrique bakendaka koluka ba coopération libanda ya mboka bazeko kenda koluka ba investisseur oui c'est peu difficile batala ka situation politique ya mboka bazeko tala ba réalité bouti na nini bozena ba nyongo ya ba mboka bazeko tala sécurité makapo ebele et je vois temps mais ce que pour ya kotia mobe ko protéger bana o bazé ba génie à lobby o bazé ba génie à lobby est-ce que faut kenda ko lugela ngo coopération libanda te
mboka ekoma mabe mabe mabe. Donc bato basambeli nde ba plus dangereux lelo. Auti église ndenga ekoteka mafuta mbila, ndenga ye ekoteka mafuta mbila, mafuta eze ya kala eze penza montagne makasi te, atikisa senglas akomi tuna te na kisa senglas eze produit chimique et soko etoki na pondu esali formule nini na nzoto ya moto ekopesa eloko nini, cancer to te, nkufa to te, esali poison retardé to te, atali ben to rena ye azena posa benda bilombongo, azena mafuta mabali ngate kango na prix ya mafuta qualité. Auti église mama dia kono ndenge kaka zeko bim église azena fufu pola oyo kopesa ka maladie alekipa moninga asombi fufu ya pembe atili kolo po bendela ba client oyo kopesa maladie bokenda soko boso maladie soko bokufa tokeina na petit peuple basambeli motema mabe, tokeina ba dirigeant basambeli motema mabe. Combien de pasteurs basés na politique à la République démocratique ya Congo, combien de évêques, combien d'imams na el politique yango po bomona na ino kaka bonzambango eze bondoki pauvreté bandeli kaka na non église kaka na église ba vivaka kaka na malendisi yango bomona ka na répéta kango ba pesa ka ba témoignage tolingaki tolala nzala frère Roger Leki, frère Guy Leki tikeli biso 3500 francs de to sombaki 300 kombi à loso to ti mafuta mbila yango na kokumisa nzambe na kadita mene bandeko bofumu kimbangu de conscience na bofumu kimbangu de conscience l'opposo pemba c'est grand biso nde toze ko sala est grand imprimerie à bible ce que c'est que fonctionner pour na yo moyindo imprimerie à bible imprimerie à courant ce que c'est que fonctionner pour ya yo moyindo tokoki kokomisa loposo pembe na suka sans pour autant utiliser soko force moko. C'est vrai que tu as accompagné la force spirituelle, mais le poso pemba comme na suka. Phase na ali babesi abandaki. Mais to koki ko rendre ko zongisa le poso pembe pauvre ndenga zalaki na ibandeli. Mais to pesa bandaki sate. Soko société salaka tomata linzanza. Société salaka kabelo. Ezeko exister tel loponi. Ezeko sala fortune tel loponi. Pona yo moindo. Olinga kozala mwana mondele suki elala. Ba compagnie ezeko sala ba mafuta na base hydroquinone. Ezeko exister poni. Pona yo na conscience na yo moindo. Te ba verso ezelo kola kokomisa moto bolole de ba verset ba brandisa ke pa ina moindo. Héros pauvres car le royaume des cieux leur appartient. Te église et comme ici ba indo ba aveugle bazeko tala kasi bazeko monate. Moto moko ta koloba mendenge nini bana toze ko bota na poto tolobite bana yonso ba sala ka statistique
Tango bato barobaka et pousi malamu na kenda koluka vie na Europe. Et en Europe ba clochard bali, ba pauvre malheureux bali, ba voyou bali, mais batalaka sommation. Minorité pauvre, majorité riche. Minorité nde basé na nzala, majorité basé na bilei. Yango babi kuna baliaka bien. Et pas na biso na Felika eze yako baluka. Majorité pauvre, babola. Ba riche. Te o basé na possibilité pour ne pas dire ba riche. Échantillon. Échantillon. Bandeko bakufaka na est. Ba église lo bakanini. Totorobi bon, eze batomandoki, église kokie lo bate. Mais Jésus a salaka mouvement et révolution te. Mahomet a salaka mouvement et révolution te. Po nini ba arabe ba se lesaka bercé te. Ba se lesaka manipuler te. Ah, basé na molimo o ekotambusaka bango. Molimo ya Nzambe ya bangoko na bango. Yango wana nde conscience. Yango wana nde conscience. Est-ce que tokoki kozala na bana ya kwa shorkor na mboka oyo? Est-ce que tokoki kozala na bana babela kwa shorkor na mboka oyo République démocratique ya Congo? Bandeko na ngai. Bandeko na ngai. Lelo basé kotia rupture entre bana na baboti. Bana na baboti. Lelo bokomona epusi malamu moto asunga baseur ya église. Afandisa bandeko ya église na ndako na ye. Mais propre famille na ye te. Propre famille na ye te. Maman na yaze ko souffrir. Mais malamu maman pasteur a régné sur lui. Malamu maman pasteur a régné sur lui. Le poso pembe. Yende maître. Instruction, roi le polder occupé ça na premier missionnaire. Alobi soko oyambi mopaya ya moindo epai na yo. Komeka kutu kopia ebileite. Tango mosusu nde tige ya cigarette. Ata soko abomelaka yo soso. Tango yonso yo kendaka pai na ye. Baze ba sale bête. Bandeko tokoya ko corrompre conscience na binote. Mais chacun de nous a une partie négative. Il y a bonzambe importé. Sur le plan pratique, tokoyi koloba bonzambe salini na Felika. Sur le plan pratique. Ba pasteur ba bongi, élévation ba pasteur, mbongo ya bandimi. Mbongo ya bandimi. Le loba documentaire c'est l'église catholique est commis. Ba salaka ba blanchissement ya bambongo. Ba kota na ba drogue. Bandeko bazeko sala biso pression kuna na sima ya roji. Mikolo yé toko sala makasi to solo kata minute zomito to toko mibale to toko misato donc 10 ou 20 ou 30 minutes mais to sala makasi ata presque chaque jour to solo laka to sombitini aka makanisi mituna na bino toko banda kotanga yango yambo ya bamanaka bilembo ya bonzambe kati na bato kati pe na bomoi na yo kabelo ko plaqué sika bato yo ba plakaka balobi tala distre oyo alingi bato bazala ndeni maboko kemba te kozala ya moto ze identité soko nzamba yebaki yango
que c'est important yo za la ndenge wana nzambe nda ngaka kila ndenge wana lelo to komi ko luka ko corriger nzambe boso futo ka bona po moko molelo biso to lobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima pona manaka isusu matondo mingi